Bonjour peuple congolais. Mbote na bino mingi ekuti na bunde sipa ya ngande kona bino chise makuiza chef de guerre. Na tele makakaka pona kubunda pona mboka. Na bunda pona intérêt personnel na ngai moko te. Na bunda pona intérêt oyo ya mboka na biso Congo. Parce que je dis que Congo na biso za sous occupation rwandaise, burundaise, ougandaise, na même ba occupant occidentaux biso to pesa ka mitema. Bazingi mboka na biso baza ko piller yango ndenge baloba ke ezali gâteau na bango place babana ko lia na kati ya Congo. Ata ba violer batu, ata ba bomber batu, ata ba sali nyoso ba kolobelo kote bakanga na bango miso na batoi. Donc biso moko tango na biso yango oyo to baka tango ekoki. Tango ekoki to benga na mungunda. Les Rwandais au Rwandais, les Congo au Congolais. Tango ekoki bande konangai. Tango ya kolala eseleki. Tango ya pongi eseleki. Suko tango ekoki ya kobengana okipa na kati ya mabele ya Congo. Vraiment nazana ndeko, nazana kanda bandeko nanga nazana sengote. Po tozomona ke mwana teme abimaki abengaki peuple congolais. Mwana teme abengaki baluba te, abengisaki ba Congo te, abengisaki ba Congolais. Mais ba Congolais wana batika mwana teme yemo ka bunda na terrain. Mais na évité ceux qui Congo to ko libérer on ndenge ni. Mais ezama wa mingi pe passer. Ezama wa mingi pe passer. Parce que Congolais azoko ba valeur ya mabele na été. Congolais azo baté ke mboka na ye ezako kende. Boye bien ngo bien ke Bukavu, ce que tola lisi miso na pongi, to komona Bukavu et komi mboka mususu république mususu. Alors na ko pesa message oyo na ba militaire. Message na ko pesa na ba militaire. Ba pinga ya Congo, o baza na kati ya Kisasa na kati ya Kin na Congo. Ba militaire armé FARDC. O ezali ke ba commando ya Congo, ba policier congolais. Bozo mona te ke mukolo mwana temi ba congolais ba bimaki, ba bomaki ba Rwandais te. Bino ka ba kufaki. Rwandais moko akufaki wana azali te. Ba sodo ba kufi, kaka ba soda o baza ko aider occupant. Alors bino ba militaire. O baza ko aider occupation. Nazo bisa bino bo. Boye bakake. Le Congo est sous occupation. Munduki oyo siba. Po o balola o beta kango congolais. Balola munduki wana beta yango rwandais. Beta munduki wana pa rwandais. Parce que rwandais ne faut boma o benga na Congo. Mais congolais te congolais zo lukabola muna yo na bola muna ngai. Mais yo siko zo ko beta munduki pa congolais pona nini? Ba militaire, ba congolais, ba pinga. Bolali mboka zo kende. Ba militaire, bolali mboka zo kende. Mais mwana tse mitanga bengi ba congolais to bunda. Boko za ensemble na ete. Botele mabutu to si sama solo. Ah, peuple congolais. Armée congolaise eza wapi? Armée na biso eza wapi? Ah, Mobutu ke son âme repose à paix. Wa zakina baba pinga lo bakete na tsaka maele na ngai. Likolo na bino botele nya ba pere ba commando. Mais si ko biso to ko tsama ele na biso, boko mo tsama ele na biso na biso na diaspora. To ko tsama ele to na nani? Ah Congo. Congo na biso. Moka na biso. To ko suka ndenge nini na mboko. Mwana se babengisi biso, abengisi bino le 20, le 21. Lundi le 21 bobima. Parce que mwana se mi azo bengisa ba Congolais. Avec ba Congolais bobima. Botika mwana se mi yemoka bunde la Congo te. Les Congos ne partent pas à Mwanazemi. Les Congos appartiennent à Baluba, à Congo, à Baswahili, à Bangala, à Tetela, à Tunoso. Congo c'est Mwanazemi Garate. Mwanazemi a lobby a passé message comme un leader politique. A lobby Mboka et Zoluka soulèvement populaire. Les Rwandais aux Rwandais, les Congos aux Congolais. Le 21 Mwanazemi a ici Mboka Bobima. Moutou soka lobi ke akokabola mboka ezali message ya kanda parce que beaucoup tikala mboka bunda mboka te mwana se miye moko ne peut pas se battre pour libérer le Congo. Bino bataille de pes balobi le 21 bobima mais bino boye baka kotambola wana poto awa ko kosa biso rassemblement élection o boye makambu oyo ya élection
makambo oyo ya soki ya non violence bolemi yango te bolemi nani makambo non violence te soki bolemi makambo non violence te botika bolongwa tika peuple azwa décision bimisa peuple bino bolingo kopesa peuple te boza na biso na poto awa ye de peso ya lukuta bolingo bolalisa bato na poto awa mais awa na kati ya bundes soko boye na bareunion na bino wana na bundes bino tokobengana bino biso toyebi ke idps ezalaki papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix idps ezalaki lokola Empire Bakuba pepe kala kufa que son âme repose en paix Empire pe kufa idps pe kufa basi basomba yango na Kabila na bakatumbi basomba idps nini bino bozobundela bobima na nzela tela mwana se mezo kubundela take congolais leader mais bino bozosala nini kaka ville morte bokufa bino moko na ville morte wana botika congolais abima abundela mboka na ye kaka ville morte bokufa bino moko na ville morte na bino bolala bino moko na bandako na bino ndenge momesala kolalisa bato pongi sikoyo bozoya na poto awa sikoyo boye awa po tosala nini po toyamba bino tosola makambo nini eza mawa mingi epo pasi ndenge bandeko bovandi boyambi mpe bato ya idps baye epa na bino na France boya kosangana bosolola makambo ya élection makambo ya soki nini bato balala pongi ya babebe banda soki mbula nini balingi balalisa bino biso tolalaka te biso toza baveillant résistant soki bozaki na bunde sa toka tolanda bino mangu bonga bopakata mangu na réunion na bino bonga bopakata mangu awa te bunde seli terrain ya barésistant awa bokonia tango te ezanga chef de guerre juste makusa na koloba ngo na beti tolo awa bokonia tango te soko bocetembe boya botia réunion na bino bouti kuna bakatumbi Félix Tshisekedi banani boya wana bani tokobenga na bino bozoko lalisa peuple aleba biba bino bolobi ville morte eza mawa sikoyo mwana se balobi le 21 bino boye koloba nini awa élection kasi bomi vote bino moko te bolukaka taka bomi vote bino moko élection tolembi élection osala yango na nani na kanambe mutu yaki na babot chauffeur ya defao taximan ye wana nde okosala nde élection akopesa yo ye apusi taxi alembi bapesi ye place ya présidence na baoccupant yeyaka mata apesa yo. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir, ça s'arrache. Qui va arracher le pouvoir, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas un parti politique. Un parti politique. Et Congo, c'est Balouba. Congo, c'est pas pour les Balouba. Que Moulouba fait le pour Congo. Non. Congo, c'est dit, il y a Bangala, il y a Yombe, il y a Swahili, il y a Tetela, il y a Bukavu, il y a Kananga partout. Ngadam Congo. Na bundaka, tangu papa Tchisa Zalaki, Zongise na Rwanda, na bundaki na haki pona siba papa Tchichi. Qu'est-ce que je me repose après? Na zaki siba nae, na biki papa Zongise na Rwanda. Tu bundaki na e. Et c'est là Moulouba. Mais si quoi ce qui moukongo a télé ma bobi ma bouligo bimate. Wande zani qui jalousie ou beni. Qui jalousie ou bien monter à ma baie. C'est ça que vous vendez le pays. C'est pour ça que vous vendez notre pays. Vous ne voulez pas être unis pour une cause libération à Congo. Bon, les gars, bah, pour mon avis, nous avons ventre qui. Bon, il n'y a pas d'habitude. Bon, il y a tranquille. Calme. N'a pas ce message au Naba Congolais. Ma militaire armée congolaise, force armée. Les Rwandais, c'est pour les Rwandais. Les Congos, c'est pour les Congolais. Ma pinga à Congo, armée congolaise. Bon, tellement, les 21, Kaname, Abima, vous êtes capables. Bada il pesa mabibi bata olenga ko ibobima bata fali bobi misabango botika makama lukuta ko sa peuple pour mon peuple là la pongi pour ceux qui vous ont continuer vous allez payer cher. Vous allez payer cher. Jour de libération vous allez payer cher. Ça va vous coûter. Bana wana bozo bomisa dans les vides parce que mon ndenge libération ko sala matin bangonde bako kata bino mitu. Nazana mingi koloba malobe sila kakati na bengi kaka ba congolais ndenge message pesami na landi ndeko na biso mwana semi malam. Nous sommes derrière mwana semi te mais nous sommes derrière ces idées soulèvement populaire. Yako kabola Congo te na bangala na bon non
soki mutalobi atomboki asolo bakokabola Congo parce que azomona ke vous occupez te boza wana bozoteka mboka yango wana akotomboka pesi message akanda ye moka kobundela Congo te est-ce que ye moka kobundela Congo bamapinga boza wapi armée congolaise boza wapi minduki na bino ekokobeta te mpona Kalambe ekokobeta te biso toza bamapinga tovandi awa mais nayebi te eza mawa mingi mais le 21 lundi le 21 bana Congo bana Bukavu bana Kasai Matadi partout boningisa bolemba te Kanambe fakima taximen ayana baboti na Congo oyana baboti wana aza taximen na defao azalaki taximen na defao comme multimilliardaire mais bino bozo kufa na solo ba fulu eza ko bomba bino solo bazo bomba bino bazo bino bakisa bangungelo kuta bo kufa bozo kufa déjà bozo ko kufa ndekolanga bokufa mbala moko Congo za mwana sebite bokufa mbala moko toko bala bobima bokufa mbala moko parce que les 7 masolés les gars aussi là mais bataille de pes bata ba olenga koi bata ça va rassemblement contre idée ya mwana tsemi contre soulèvement populaire bangwana nde bazako bomba bino bangwana nde balingi wana bino bata rassembler wana busoki bozaka boko tala te boko ko betaka bango bandako boko ko tuma bandako na bango wana nde bazako teka Congo c'est les vendeurs du Congo les rassemblements là ba 5 ba rassemblement c'est les vendeurs du Congo ça minga ko batela ça kata babe mais le 21 soki boyebi que Congo ça biso na bino botelema merci mingi na ba ba yoki message na bwanya pe mayele merci mingi na ba yoki message na mayele ya ko finga ngai te ya nini te pourtant yozo ko finga ngolo bike bukende ko bunda na terrain ngana za ko bunda yozo sala nini ngana pesa toto na molimo na bimia oko mona nga bien jise makuza chef de guerre yozo sala nini ka koloba yozo sala nini ngana zo bundela yo hotel mo sala malamu bana batanga classe bana na yo bakokono batanga balia bamela babwaka miliki babwaka biloko bavana na babaki tok yango na zo bunda soki omona ngo mabe yo nde muto kobeta ingeta